problème surtout mbula soki ebeti biso bamama tonyokamaka na mai mai mpena komona etondaki place tokotia makolo eza te koma soki na buto kokota te ozobanga tanto bakoviole yo na maboma mpe bakoma fanda kaka na wenze kurango baloba oyo otya ezala nango te de 16 donc ozwi bana nkanu tingidinga kindompolo nzela mpenza eza mpenza mabe eza kobeba yango badepute na biso nazokomprendre te soki sorte badepute te donc soki tolobi tokovote na biso te eza fo na biso te mais eza makambo nzela susi na donc nde tozambola badepute oyo tofotaki ya tour tovote bango lisusu te mpo tomona liongo bakosala te bakenda na bango bavimisi babumu bana bango bazolia bien mais biso tosouffrir donc nzela oyo nde toza boye donc eza nzela moko donc mwa tokoma kutu pokompa topele donc eyotekala affaire yanga bino boke wapie bozalaka wapie bozalaka to bozalaka te na mboko yo tala mokankandu ndenge etondi mabulu baerosion kutu kolobela te mboka nyonso site nyonso ya nkandu ezali entoure na bamabulu ya minene bozoya bozozwa baimage o bozokende nango bipai na bipai ye kasi bozongaka te ndenge botika biso boye nunu santo abandone bozala lisusu sire te bozongela biso topesa bino bafwa tolingi bato ya sika baya totala ndenge bango bakosalela wa o mboka kongo 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 nde mboka kongo kongo ya lumumba. Bienvenue bien sûr dans votre émission découverte sur Top Africa News. Devant vos postes de téléviseurs, ce bel et bien Kevin Fataki FTK, la dame du cœur, l'arc-en-ciel de la presse congolaise. Ça dure la fille à papa, la fille est née. Il y a papa quoi, voilà. Un grand merci comme ça à mon équipe technique grand et costaud. Là je vois Bruno Binon Arval, le caméraman patron. Et clin d'œil spécial une fois de plus à mon boss, le big boss, Tottenham Boy, Viembembe, les garants de la nation, Johnson Keto. Voilà. Dans un côté toujours que ça la moussala, la fois passée, tout le monde a qui comment est-ce que to explica kibino lu santu ndenge biso tolobana ki Congo ya ki santu et na explication il y a invité na biso score lourd Luizu Kaoto zalaki na ye ensemble ameka ki kobeta mo lisolo ya wenze ya nkandu c'est-à-dire na ki santu to alaka na wenze moko ezaki wenze ya nkandu batu ya kimbala bantandu bandibu babanda kosala wenze ka moko na nkandu et voilà donc tolobi lelo toya awa na nkandu na wenze ya nkandu bomona yango po eza pe cité eza cité ya nkandu puis wenze pe ya nkandu eza awa tosolola pe na bandeko oyo bavandaka awa tomeka mpe kopose bango mo baquestion barépondre biso comment est-ce que bavivaka awa mode de vie na bango eza ndenge nini badifficulté nini bakutanaka nango awa na nkandu mais déjà na cité ya nkandu awa balaka na 11 quartiers baza na baquartier 11 bana quartier Mayala, quartier Mobutu, quartier Mbata, quartier Loya, quartier Makiadi, quartier Ntete, quartier Boutadi, quartier Nzezalandu, quartier Kasavubu, quartier Masiala et puis quartier Manzengo. Voilà. Wana ya ba quartier Oyo ezalaka awa na cité ya Nkandu. Mo devi na bango biso to lobango moi likolo mais batu penza ba kokota la moi CCP bazali a auto opposé ba question parce que Saint-Luc est dans la quartier Mobutu c'est-à-dire ezaka na kati ya cité ya Nkandu ba école pezebele ba école ezebele loko la SEMS collège Kubamba ba oyo ba vanda la kisantu ba yebi ba ope batanga na collège Kubamba bali et toza na Saint-Louis ezali toza na complexe scolaire il y a ma soeur ils ont non loin biso abisika to telemi donc école les ebelé mais to komeka mpe ko so la pena bandeko oyo baza awa na nkandu ba expliquer biso mode de vie comment est-ce que ba vivara ba côté la biso pena la mozindo et puis dans sinele bino awa tozali na national numéro 16 c'est-à-dire nzela oyo et permettant biso ya rokende tingeba
l'info masikila bamboka ebele za koto et puis grand séminaire ya Maïdi nzela oyo bokomona mais eza pasi parce que nzela oyo ebimisaka biloko ebele oyo ezoservir mpe capital mais mawa mingi na motema nzela oyo bakonzi apparemment batia yango vumaka te soki nakoloba bongo pourquoi parce que bainaugura nzela oyo autant de fois mais babongisa yango kaka te bakoki kobongisa yango mais superficiellement il suffit ka bambula ebanda poto mituka mwa eleke ete bamotar kutu pene bakweya mais ezobimisa biloko ya kolia ya ebele donc nzela oyo eza na richesse moko ya makasi mais sauf que bakonzi na biso ya mboka toyebi te elo nini empêchaka ke bazwa vraiment au grand sérieux nzela oyo ebimisaka biloko ya mingi koleka po soki tolandi kaka nzela oyo emema biso tina bafrontière nzela oyo kaka okobima tina bandundu nzela oyo kaka okokota ti Luanda national numéro 16 mais nakoki komonopoliser maloba te tonke banatif ya awa bali bango moko mpe bakoloba bameka nanu kobetela biso na masolo comment est-ce que bavivaka epuis nini oyo esalaka bango mpasi toza deja awa na kati ya wenza nkando toza na kati wenza yango ezalaki oye kaka oetale na obilo ono na se oteki directement soki wenza esili ozongi ndako. Et je crois que ma maman Koloba, Tati Noëlla, je te salue, ma maman chérie, et l'ongona Julien Boulaki, on a bossé Anthony Daniel, Bakolananga parce que Tati Noëlla y est pena à moi ma belle, à moi l'encando. Voilà. Ce que y a bilo on a eu au Italie yango, ce que teki et sili ozonginda kume, au fur et à mesure, maman Baromona Mboula so beti difficulté à makasi. Babando lokotaka biloko batandi na mabele mbule bandi bazui ya kotia mo batol. Batie moi batol, batie moi ba mesa, mais il faut botala batol yango eza lolenge nini. Batol yango eza lolenge nini ezali mawa pe pasi parce que wenze o eza wenza lelo te eza wenza kala. Je crois bolanda ki yango na émission to uta ko sala ba expliquer ki très bien que na ki santu to ala kana wenze moko. Donc kimbala ba banda o sala wenze ka awa na nkandu. Mais tala wenza ngo lelo na ebité ba konzina biso ya mboka bokotaka koto te bobwaka ta mwa lisu. Bon raisonner ata ya ko bongisela bango wenza ngola ba norme to ebité mais biso to koloba mingi te là-dessus to ko préférer to lobisa ba mama na biso o bateka la biso biloko olia awa bango moko baloba ba difficulté nini o bakutana nango awa na wenza ki ya kandu soki pe ya malamu yali ya mabete ba koloba po biso pe toza wana po to yoka to comprendre o bango bakutana nango comment on a maman Gisèle. Maman Gisèle boni vente koto le kandeni. En tout cas, vente koto et les kaka, moi malembe kaka en fait. Mais le problème est ça awa, wenzo ndenge yo lobby et ça wenze akala. Mais le problème surtout mbula soke beti. Parce que maman to nyoka makana mai. Mai pena ko mona etonda ki place to chama kolezate. Mai. Place to chama kolezate soki mbule beta ki wenzo nyose etonda ki. Falo wa mikonzi bata la biso liboso likambwana ya mibale kala bansampa ebukani ba mesa etikali susute to sepela to banda ko tana la mabele ba mikonzi ba yela ba bongisela biso ba mesa ba toli mesiko ba mesa ngo ebukana bana ba bongisela biso bakenda to mona bango susute siko to sepeli ba ya na moma oyo ba ya no la biso likamwana ba salela biso na kala to sepela susu tala ba toli kufi soki mutazo leka fo tuta na toli azozoka be espace etikala ya mukie wenza biso ezalaka na mukola samedi bato erba ko ya wenza za mukie population leke belé place mutako tia biloko azala distance ezate kaka batela biso sur likambo wana. Merci beaucoup maman ndekola biso par moi sabaki koloba yaka wa. Voilà, oza devant caméra nini oyo kikobakisa par rapport ya o mama lo. Balobake ba yo tiela biso courant jusqu'à siko ba ya courant we kotaka te wenze koma soki na buto ko kota te ozo banga tanto ba ko violer yo na maboma pe ba ko
fanda kaka na wenze courant ngo baloba oyo tya ezala nango te de difficulté ezaka ya pasi koteka susu salite toilette mpe eza te donc soki mposa masuba fo okima oke na ndako boso ndako eza mosika oke osubela wapi problème ka eza place ana. Merci beaucoup, ma chérie. Mon boss le plus simple, Johnson qui était le garant de la nation, Viambembe. Le grand de la nation, Viambembe, le pasteur sans Bible, Tottenham Boy. La personne va monter belé, biso toko continue toujours au Samsala. Voilà, tout ça, ala bande ko la biso ba wewa parce que bangonde bazala la national numéro 16. Bangonde ba kota ka penati na kati kuna ba yebi. Comment est-ce que les karakuna nzele ndenge nini parce que biso to lo bakaka mais bangonde ba pesa biso ba détail comment est-ce que nzela yango et ça là bango passe voilà alors bonjour de la biso. Bonjour maman. Oui wa. Ah na bien maman. Voilà expliquez biso non expliquez biso très bien nzela oya national 16 ndebo kendarati nangeba eza ndenge ni solo balaki Kongo kamambuku tutela mu Kikongo bandeko pe bakola na biso et ça là bango vrai bien. Ah maman a regretté la route numéro 16. Donc aujourd'hui banan kanu tingi dinga kindompolo nzela pende za penda mabeza ko beba ya ba député na biso na zo comprendre ce que sorte ba député té donc sorte le but voter na biso té eza fo na biso té meza makamanzela susi na biso ba bonja na biso nzela po bamboka kena liboso susi na eza kande wana voilà yo sala ti wapi okenda timboka ni na tikindompolo nzela mabe makasi nzela pena donc nzela pena mabe makasi donc tina ko voter ça té susi na biso nzela nde do ba kamela ko kweya ba moto ko kweya mais ba député ba yaka ba sala pe quelque chose ba député susi na bango ba ke kuna ba lobi na bango ba zo mbongo na bango ba bongisa ba famille na bango ba salima kama na bango na ndenge na bango mais o ba sala bonzela ba bongisa na bango nzela ti do ba yaka na kusu ba le na bango esili na sima sikoyo na famille na bango ba tonne na bango bakena parlement bazolo banzeleza malamu te donc ils senga faut ba bonsa peta nzela. Merci beaucoup, merci Maniema. Voilà, Tchakou national hein comme là Maniema wa danger. Voilà, Tchakou national. Par rapport à on de ko la biso lobi ni no ko baksa là-dessus. Bon, pour nga pena na ba député auto votaki. Donc na mole loko ba osala te. Donc ba longa ka awa to ça. Ti o comme pas droit pelé. Donc moyen kutu te camion kutu ko koya donc biso kutu so débrouiller banzela. Donc notre sabole ba député le auto votaki ya tour auto voter bango susu te. Po to mona loko ba osala te ba kena na bango ba vimisi ba bumu. Bana bango bazo lia bien mais biso do souffrir. Donc nzela on est de saboye. Donc là nzela moko donc moi to koma kutu pourquoi pas droit peler donc c'est la affaire. Mais même les députés on a le loso baye propagande et tout qu'on sort après sibino moi short moi mouton à poisson bon voter peka bango passe sur bo bosani. Bon pour la on va ça le kosa ya biloko wana mais pour na ngapena na ko voter bango te pour na mona le ba osala te. Pour na mona bango kaka batu kaka lokola biso to za batu. Bon nzela o bande banda ba o ba kenda kaka ba la biso kaka toko bongs ba bongisa ka te. Ba bongisa ka loko moko te donc eza passe ya tout autre voter bango susu te. Toi tout autre ça so posa ba tata te toi posa suka ba chaîne. Voilà balobi bala posa ba jeune bala posa ba tata lisusu te. Voilà to ça suna de kola biso bonjour. Kenda ngidinga na kenda kindompolo. Voilà tala liboso. Na caméra. Na pena mwana ngidinga mais eloko pasi nde de sabu na posa vie sociale. Nzela na biso route numéro 16 bimsa biloko ebele. Yange simbiki sasa. Ba fufu ba wangila madesu e utanzela ngidinga. Mais total était nzela. Donc quand lobine le zabwe problème mo kezaki stumbule noka ki vendredi bakare zokoya. To ebite to suka wa tangu pe bakwari pe kwei leta zo ya batinga bakare kwei dans le sens que tanzela za mabe. O mona ba yokanga pe bakamino wana ba chauffeur. Eloko wana tukezo sala biso passe. Na po sa vie sociale. Nzela yango ne sunga ka mutu ni on supporter à vivre. Parce que soka banzela kangami ataki sasa wana kezo asute. Parce que nzela ne mutu simba isasa ezala. Yango dozana po sa ke nzela na biso bonga mboka ezala vie sociale. Nzela oyo emema biso peti na frontière ya Angola et puis ekomi biso peti na Bandundu. Normalement ndenge eza pena bongo. Nzela oyo pena eza musika tambola. Okende Bandundu, okende Angola, okende da wapi kote yo lingi.
nzela biso pene za mulai mais de préférence que nzela ezala bien ata biloko pe bimaka pe bien nini o ko ebisala bakonza mboka o bakolanda o à ce moment bakonza mboka ne na lobi toza na posa ne bazala na souci na biso population ezala te ke bango bakende kaka mpona mbongo na bango soki bazuba lare na bango batie na bapoche bakoma oloba ke biki mutu efota bango nayebi te soki biki ne mutu efota nanu mutu en tant que balobi ke la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Et ça ne biso ne to voter bino ne bozala place wana bino ba député to votaka bino to chaka bino place wa bo sunga biso pe. Ko bino boza proche à président na proche à gouvernement nyonso. Bo sunga biso mais lelo so to ko mona makamba boye ne sala biso passe. Le yango nde ongana ko loba bazala pena souci na biso. Merci beaucoup, merci mon frère. Je crois que bandeko boyoki ba maniema ba motard façon ba lobby nzela o bongo basalaka eza passe mingi. Poto ya niveau osakana te toza na route nationale numéro 16 et bimisa biloko ndenge na loba tout à l'heure mais pas ces kaka que bakonza mboka to ebite inauguration basalaka bayeka ba inaugurer nzela ngo mais batiaka pena mayele na bango la nzela nationale numéro 16 ote parce que tout le temps tout le jour bato balelaka kaka en tout cas bisote mais bandeko basalaka nzela wana boyoki bango ndenge baleli et je crois que bakonza mboka bakomeka un peu kozwa solution na problème oyo po sinon eza mawa mingi biso awa na nkandu ti okoma na ngeba eza combien la moto tarification ya moto ezalaka yango 2500 soki mbula nde ebebisi ne nzela yango ekomaka na 3000 parce que nzela eza mabe faut consommer na carburant yango esalaki te transport ekoma na 3000 bongo mpo koma l'infu kindopolo ngidinga eza na combien l'infu nde transport yango ezalaka 5000 francs okoma ngidinga yango ezalaka 15000 francs chacun bakindopolo wana soki okoma fond yokoma komonaka bokosona moto moko 30000 francs ekomi soki ndompolo nde yango nde tozalaka na tarification na biso awa tozwaka makala kaka wangilaka toni biloko ni ebimaka mpenza kuna biloko ebimaka kuna neti na nzela ngidinga fufu yango esimi Kishasa kwanga ezobima kuna madesu ezobima kuna wangila ezobima kuna bambonde ebima kuna bambinzo ezobima kuna ezala mayebo ezobimaka kuna bambika biloko ebele donc ezobimaka na nzela malile oyo saka fufu kule kozala combien saka fufu na minitio kuna batenga ba 70000 et bongo saka ya makala saka makala kuna batenga ba 15000 francs pour na ita nzela talaka muso asombi kuna bafuta transport ebele ba 15000 francs 12000 francs. Merci beaucoup. On tient toujours Moussala à tozali bongo na quartier Mobutu kaka la cité Yankandu. Toi la quartier Mobutu to so l'appelle bandeko ya quartier tozali mais déjà avant tout na pesi bambote belé na ba bébé ya Top Africa. Hortense maman na Jemima Mima Makombo chez Mima boutique. Mireille Mankenda Magilov Poli Kifwasima Papi Kabwiku Tomambuya Papa Ngoma, autorité morale, Ediketo, Jenny Ekila Tendayo, na pesibino bambote ebele, na bosani pete, la dimbala, grand prêtre la dimbala, toala mabele. Voilà, toala mabele na yo, a on a katankandu, na bosani pete, la ouest mamona, maman Sylvie Modo. Ma maman chérie, bambote ebele, na pesipe, adio Josène, baclon de spécial na yo, na bosanité, hérité, vous qui na la crèche, le big manager, bambote ebele. PM, le jeune producteur, mon vieux Jano de Cambodge. Parce que mission est awati. Ouais, to kende vraiment timwanda partout au kende. Parce que Top Africa News il y a Congo central, voilà. Oh eza Congo central partout au kende. Ezaka qui sont touté. To koma banzangu mutoko kende molo kuilingongo. Toko kende Kimpese, Lukala, Lufu, Matadi, Boma, partout. To komi timwanda. Donc vraiment, tout ça, on a toujours Moussala et Longo Naviembembe Yemoko, les boss le plus simple. Tottenham Boy, les garants de la nation, les pasteurs sont Bible. Voilà, alors tous on de Kolabiso, hein, il y a pas ça, Moutuya quartier Mobutu avant d'ara awa, donc tout sur la penaye, ah mais quand un peu kota lisabiso, boni masolo, il y a quartier Mobutu pour ça plaisir na siro mafuta. Conseiller spécial, il y a Top Africa News et puis Pimboyo, on a Peso Ambotebele, Mimi Itonga. Voilà.
Bonjour Mabele. Bonjour FTK, Kevin Fataki, autrement dit la maman congolaise, j'ai confiance. Voilà, bonne santé. Santé calme. Voilà, alors tu es dans le quartier Mobutu, c'est ça hein? Tu es dans le quartier Mobutu, dans la cité en Kandu. Voilà. Ah. Alors, mode de vie na bino koto ezalandé ni. Ouais, biso koto mode de vie ezaka luka partout na Congo Mobimba. Parce que tout ça na route nationale numéro 16. Voilà. Alors que ça na maramususu et comme la biso penzate par rapport à état ya nzela. Ça na maramususu suka na numéro 1, mutaza na numéro 1 azomona pas mata na numéro 16. Nzela eza vraiment kitoroté. Donc ezaka moi passe mais mode de vie toujours maintenant on kaka ndenge zalaka kaka na Congo. Voilà, alors ba difficulté nini oyo bokutana na quartier Mobutu. Difficulté za kaka babalabala. Babalabala surtout ceux qui mboule beti. Au sentir que balabala nyonso donc tokolo bandeti sur 100% ya babalabala na quartier Mobutu ndeti kaka 2% eza bien oyo moto pe mutu ka kokota na facilité. O nyonso etikali eza na mwa kokoso parce que babalabala nyonso etimuki ndenge bambula ezobeta bamai ndenge ezosala bato bazoniata moni mabele mpe soki bato mpe bazoniata tro elembaka surtout ke soki eza makasi susu te population mpe lokola eleki mpe mingi par rapport a ndenge ezalaka kala donc bamabulu vraiment ezosalema tro kitoko te yango moni biso bamuzika na tokoti makambo par rapport kaka ya bayaya badepute tozobenga badepute oyo bazalaki déjà basali 5 ans basali rien mais bazomvene susu neti kaka baarrache eloko moko boye alors biso mpe tozaka wana pona bango donc mutuku tina ve mais balobi badepute ala pe basali moi quelque chose ndeni bino bonzimba bango te basali eloko te bango basala rien basali rien durant 5 ans basali eloko te ana bamboka oyo basali eloko te donc bati nazolo babwe bazolanda nga soko osala eloko yo moko yaka ya kolobela na émission oyo ya kolobela basali eloko te FTK eloko te. Voilà, alors baebisi biso eta nzela eza vraiment impraticable. Na tronçon nini na nini oyo nzela eza vraiment mabe makasi parce que ba motard to benga bango bongo ba tomboki makasi. Oko tuna ba mituna misusu me bango baza cible la bango ya nzela parce que yango nde bango basaela mingi. Alors tronçon nini na nini oyo vraiment mabe makasi. Tronçon oyo eza mabe makasi FTK. Je crois Bruno Binonga Erval meilleur caméraman du monde azwa ki ba image kuna epai tozalaki kuna donc tronçon eza mabe eza banana district na biso awa ya Lukaya ndawana ti Kimvula donc Kimvula c'est à 200 km de Gisantu nzela eza donc eza impraticable eza mabe makasi ya kosakana te donc place il y a 45 minutes bozobeta à 3 heures c'est que ça déjà mabe makasi ya kosaka ba pont kutu kolobela te alors que ba dessert agricole faut utaka koto na pe kote la biso koto to yaka bien ben nzela eza mabe tellement mais ba konzi wana ba lekaka na nzelo soki ba ye ba donke ba filmer bazui ba image ba ke na bango nde ba ke bongo bozala sûreté que ba kozonga suswa turo soko ebi ko lekaka ko sa zarde te ozonga suso zo voir ozo sute to pesa batu oyo to ebike basala ya mi o tu a ebika ke alekaki asali na ba mandat au 5 ans ko ya sute po sale logote to luka batu asika. Voilà, Mabele Tigre oza muzikana salango na mo improvisation moko boye pe bande ko pe ba kolanda biso ebike to tuni ba motard tokei tokoteli ba mama oya wenze balobi et maintenant tokuta na muzikana alobeli quartier na ye alobi pe ba difficulté oyo bakutana nango awa na cité ya Nkandu mais asalango pe na mo loyembo po ça la vrai bien. Ah oui, c'est ça biso toujours na loyembo parce que alanga nzembo titozolobela makambo na bango kaka. Yanga bino boke wapie bozalaka wapie bozalaka to bozalaka te na mboko yo tala mokankandu ndenge etondi mabulu ba érosion kutu kolobela te mboka nyonso cité nyonso nkandu ezali entouré na ba mabulu ya minene bozoya bozoza ba image o bozokende nango bipai na bipai kasi bozongaka te ndenge botika biso boye nous sentons abandonnés bozala lisusu sirete bozongela biso topesa bino bavoi tolingi bato ya sika baye totala ndenge bango bakosalela wa o mboka Congo 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 nde mboka Congo Congo ya Lumumba. Voilà, merci beaucoup. Je crois que ça a moins 2 personnes hein, parce que ouais, na grand prêtre hein, Johnson Keto voilà. À partir de London. Voilà.
la Dimba, la grand prêtre, président fondateur, Maman Odette Silunga, Apula de Versace, Kaluji de London. Merci beaucoup, ma belle Tigre. Maman Kevin Fataki. Voilà, awa toza précisément. Ah, toza na entrée direction Zongo. Donc route nationale tango koti et keti Zongo donc entrée nango yango. Voilà, à 56 km à Kisanto, hein? Oui, 56 km. Voilà, alors pendant que des Zongo boitisara moyen nini ezaka ya mituka ya moto to ndengeni par rapport à nzela. Donc nzela vraiment ekotsara ba mituka ebele mais ya mabe vraiment yaka. Ce qui moule beti donc faut mon vraiment tous à déranger par rapport à poto ce qui peut tous en tant que moule les até poussière donc les anzela ma bozo produit pour na 4 saisons kuna to na deux shit ya malonga o etindara vraiment courant na Congo central à la République démocratique du Congo mais vraiment ozo sala biso passe vraiment ce qui moule beti na nzela oyo na éviter vraiment ce qui ba moto ndenge ba koya ka insécurité bana mike ko koya tandis que moto ko simba ta frein ko boka na ba mama misuba zana ba problème à makolo ba misuba maboko tant ba koya bongo to bakisela bango passe likola passe donc et ça la vraiment bien dit. Mais dernièrement to mona ki ba mituka ezala ki awa apparemment balança ki misala ya nzela oyo to suki boni na projet yango. Donc projet vraiment to éviter ceux qui basile la bongo to ba bandaki na nous to benga entretien to ndenge nini pour to moni le rôle la route ba bebisa qui fallait bâtir la biso gravière to za nango ba palola ba tela biso terre jaune tandis que biso atolinga terre jaune te po sombule beti et ça la vraiment ba dégâts. OK donc yango wana vraiment to senga na ba continue biso ba meka vraiment ko bongisela biso route po et produire ça na site ya malonga au mettre façon refandi ba week-end faut mona ba kinoa ba kota rasco na ba kinoa ba komo regretter po ba kota mbongo na bango na zongo sombule beti ba ça na ba difficulté ya ko bima na ba rénover faut ba lala na ba mboka tandis que to éviter contrat nini ba sala nango na mituka o ekota bango et senga kaka journée ba koti to ba bima to po ba lala donc ils ont ça vraiment passe na bandeko o ba zo sala ba voyage ba lieu touristique na ba site ya zongo wana. Merci beaucoup, merci infiniment et na ko signaler la bande ko ba kolanda biso partout dans le monde to tikali susu na cité en Kandouté awa toza bongo na cité ya Kimbala. Donc entrée ya Zongo et toza la na ba entrée mibale c'est ça moko eza na entrée ya Sonabata et puis mususu entrée yango toza awa na Kisantu bongo na cité ya Kintanu toza juste na parking. Voilà juste na parking oyo ba benga ngo route ya Zongo mais bato bavanda awa ba ebi plus loin et la barrière, c'est-à-dire rail et les kawana, chemin de fer hein, et les kawana, donc on va bien gagner barrière. Et puis voilà, donc ils appellent là où ils sont tina zongo. Comment qu'on a vu partout dans le monde, je crois, Bolandi, émission la biso de le débit, de Kandou, et puis bande qu'on a biso ya cité en Kandou, n'enge ba meke peut expliquer, ba passer na bango, et tout ce qui saki bongo na entrée ya. Ko ba sengi na ba konzamboka, ba meke peu côté la bango, makambo oyo balobi. Bazu la bango quand même solution parce que ceux qui baillent les sous. Qui va voter bango et vous allez moi passer parce que va pesa bango ba voix mais apparemment ba kosa lelo ko moroté de bande ko baleli na micro ya Top Africa News wazu la bango solution et je crois que biso tokota sans audience na ndaku ya bakonzi tokota sans audience na bandaku ya batoyo bana mitema malamu ya kusunga busunga bandeko et que ça là vraiment bien. Mais sinon, c'est par ici que nous mettons un point final pour cette émission. Je dis un grand merci à Papa Sunda Afonso, Papa Social, depuis Suisse à Polananga. Et ensemble, na Jacob, Royal et puis Ornella. Je vous aime beaucoup, de loin, de tout cœur. Et si vous avez aimé, dites un grand merci comme ça à mon équipe technique, grand et costaud. Et là, je vois Bruno Binonga Herval. Et un grand merci une fois de plus à mon boss, Johnson Keto, les garants de la nation, Viembembe, les pasteurs sans Bible, Tottenham Boy. Et un grand merci aussi à Serge Mbaki, le monteur le plus expérimenté. D'ici là, portez-vous bien et merci de nous avoir suivis. Bye bye. Il vaut tard que j'en mets. Namora Keto, Namora Johnson. Top Africa. Ooh.
ye ngai motema nyamu nyamu mpona kolove ye aleka amema ngai mobimba tu. Joël Hélène Mwanza. Ata mbanzi ekota na mosuni mboye te. Peu de temps elle a tombé vraiment amoureuse na ye. Nameli masanga te kasi nazolangwa ye. Bon amour ya Johnson Ketoé I love. Romain Morgan, full boss. Netika kasili ekota na suki ya moto a moto. Yokotanga motema vraiment yezo inaye. Bilivu muka. Tongo bokwa butuwa muna yo ya nimenga. Eteli selinga bolingo na komi mpena kolia. Ba merveille na yoga na ntango na komi ko vivre ngo. Sukali elengi ya murgeto na dégusté. De Blaison Wanga, fils de l'homme. Ghetto amour na yo me transforma. Motema nanga na fo ya ko déplacer bangomba. Motema nanga na fo ya ko bongola. Maivino puissance eleki makasi motema etonda na love. Ghetto umela Bijou Mulamba. nalingi nanga iseye nalova nanga iseye procédure na lande memi ngai se pene na yo. Deborah Fula. balwa na vote protege le ngai se amour Ghetto. Jason Engwanda Maserati. Nzambe beniselanga amour Ghetto azala second pene nanga. Tout le temps miomi otakanga na litoye. Ye kaka na héros, boss Mukuna. Mon amour propre au fond de moi Ezayome protection na ngai na maboko mayo. Yotianga na nkato memanga esikolingi. Plus que toi zate Kilimanjaro eza mokuse Ghetto Johnson. Pichens Kambilo, l'alto chimiste. Bongo na misapi. Cyprien Ziro, Bongolo Mata, Zetcom. Na commence avant chimiste na sala ba recherche. On a découvert maternité Nzambe à sala Ghetto. Après na découvrir un secret exceptionnel. Je bien dis un secret exceptionnel. Ghetto et Bibish Mandala. Nida Madaka Claudicia. Ngata babandeli mokili 10 000 fois. Préférence péchoua nanga Joe Johnson Ghetto. Ya amour Johnson Ghetto. Odilon Mapuya. Johnson Ghetto chérie baloba baloba na kipate. Johnson Ghetto bébé kobosa na vera ngote. Ata na présidence na yebike kosimai. Ata ukumi wewe vraiment tokoko ma bien. Félicité Nyongoni. Ngata babandeli mokili 10 000 fois. Préférence péchoua nanga Joe Johnson Ghetto. Ya amour Johnson Ghetto. Mireille Kaseka. Café Étienne Chimanga. De mon vivant j'emmène na zanga Ghetto. Nalinga nalinga nalingi ye. Nalova 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 ye. Na kraka ye. Bato tu basi ba comprendre nga. Bato tu basi ba yebinga bien. Soki chéri na noyette na belaka. Soki Johnson Ghetto akotite ba égal malade. Jean-Paul Kalema. Micheline Dioka. C'est vrai chéri akotanga na motema fond. Surtout tango memanga na couloir ya bagu. Namela milk check namenia lelo. Kobosa na société ya samouraï. Nanda mwa mayonnaise. Nalinga nalinga nalingi ye. Nalova 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 ye. Na kraka ye. Bato tu basi ba comprendre nga. Bato tu basi ba yebinga bien. Soki chéri na noyete na belaka. Soki chéri na noizongite ba égal malade. Mikolo pena
comprendre les sous-soutés. Au Seigneur Moninga ami na Facebook, Andemio. Comment sola sola kaboé? Comment confondre faiblesse na gentillesse? Mingi mingi se me kota bana mibali. Comment le go devient maloba mato ibani bani mal pas bloquer au tac. Pour rater amitié. Raymond Ikoza Bio. Jano l'opéra. Cyprien Bongulumata Z comme 0. Simon Binano Belda Bolambi Beribea Maître Franck Pingakai Platini Banzusi Lekiamoto Martin Cambilo Tonton Lubamba Maître Chouambo